sont la lumière. Des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En joignant toutes nos forces en un faisceau, tenons bien nos armes dans nos mains. Car c'est cette épée-ci sont la force du peuple, dans sa noble cause jamais de spoliation. Notre lutte revendique nos droits, quoi qu'il en coûte, jamais de servitude. Pour les opprimés, la révolution est un rempart, son ultime fin est que le peuple gouverne. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé, nationaliste, allons de l'avant, jeunes du pays, avançons, avançons, intellectuels et soldats, avançons, femmes et filles, allons de l'avant, peuple congolais ne jamais reculer. Ta la 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 Ça, quand c'est dans YouTube. ta la 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 la, ta la 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 la. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à notre président, notre papa Dieudonné Kasongo Kabila, et puis le secrétaire général, professeur Jean Omeanga, et puis président national Abisso depuis la France, Jean Pépé Kapunga, et puis notre secrétaire général adjoint, messieurs Jules Makalaka Bolamani Bopoli, et depuis Kivu, président national Yanor Kivu, Patrick Muhindu Panyanga, Wanaza, président national Yanor Kivu, et puis Napesi, merci d'avoir connu surtout, et merci à Serge, et sans oublier Dada Jeannette et les autres membres de PRP. Avant tout, Banda, toi, on a une vidéo au bon after this video. Thank you. Ingénieur, on se rapproche. On se regarder. Ah oui. Le prix. J'étais occupé, on s'est arrivé là. Les épis, 185. on met déjà une bonne production. Ok, ça. Et vous avez vu que c'est pas attaqué, hein? Il n'y a pas d'attaque, hein? Ouais, ça. les photos. Beaucoup.
Welcome back sur Welcome TV. Nous venons de suivre les images. Vous avez une vidéo, il y a une variété JKK 986. Notre présidente a accordé pas Madame Safi Kazadi. Merci. Et nous sommes là. Donc merci vraiment d'être le but de sa population. Et tout ça pour soutenir la vision de notre papa musée. Alors, avant de écouter na maman na makambo, tu as une vidéo où you na ozonge la bino after those videos. Thank you. Na par jour na ndeko te katam sous 6 cartons 7 cartons na komba nzambe mais lelo pour na 6 à 2 cartons passe. Il y a le bagage qui est à côté, le peuple d'abord. Mais tu éviter le peuple d'abord, ceux qui est sali, il y a peuple, il y a biso, ton peuple, il y a banyama ya zamba. Il y a un président na biso azawa pe on penza. À côté la biso té, à côté la souffrance au moins na mboko té. Taba ajo ya biso bongo to va na ndako. Mais lelo to zo côté kaponi tuluka mo ekolo moko ya fufu. Na mupiku moko ya matembele. Passe na passe. Oh pensa, eleki pande ya kuluka. Après gouvernement sikaso ebimi, oya kina kake. Kake wana endi ya makambo beteli nde subiso na wenze bakile bazate oka makaya maluvanga yango na wenze. Ngapa na leli raisi azom. To banga lwana na mama yema banga mokete. Bébé rice. Retour au moi je suis en ndaku na bango. Na gouvernement Kabila ezaki bongo te. Ata to finga ke mezaki na bongo te. Passe de leki siko makasi ko leki. En tout cas to kokate. Passe leki to kokate boité. Donc raïs azalaki. En tout cas makamso ezaki malam. Ah, otika ko soki moye ezali amoni ke moye eza suta ko senga banda apesa tana mutu mususu a remplacer po mboka na biso souffrance eleki makasi. Shudanga bazonga to kufinde ko kufa lisusu ga makala malufa ngande yango tozomona oka makala malufa yango nde tozo kamwa puisi là 25 000 comme 40 000 sac à tomate ko kesa tomate komi 120 000 150 000 pile coûte kolobati biso to kolobati savon to sombaka 300 200 savon komi 700 800 fufu yango komi ba 150 000 tele semoule lelo na uti ko somba semoule 32 000 j'étais la market au moins market to baleki osomango biso 200 mais lelo to komi osomango 500 francs to teka ngo na 800 700 awa na wenzo ngombe 1 kilo ya viande $20 40 000 sur 40 000 bon etika na combien c'est que l'os 40 000 c'est que semu 35 000 bida huile 95 000 to komi wapi ya ngane modena ole la kara kiste raisi ya zonga po moye yate moye sate o mona mbiso ya mikio rami na 48 000 o mona mbiso rami na 64 000 bona zo bénéfice ne bande na yenga mama na oteka te na zandeni boete tozaki boete tozokende wapi tomona ki yende voisin muzuri bongo to baye moye yate ba fête ezalaki matanga banini babiloko nyonso na bakangi couvre feu yoko bomande biso ko boma wenze mobile kasi tozonga na biso na gouvernement kala o pe passer l'équipe biso to ko teka te tozo koya chaque jour kana mosa soda mais eloko te salaire ti sikona bafuti na mti tozonyoka mabungu pasi posa china amazonga tolembi na bampiaka boye misala eza te toteka toza te tolembi misala eza te china amazonga ondre tozokende kokufa donc tozokende kobeba tokomi wapi makambo eza ya kobeba makasi en tout cas eza bien te boye te bakebe tosilika
Bonjour, welcome back, welcome TV. Bon, moi ni bino mo ba vidéo wana. Là c'est bon, on est ba vanti. Moi ba biloko yo ba na kisasa ndenge population zo réclamer. Pas c'est les qui l'andenge on saranate. Et puis si que population zo réclamer que non que le chef azonga. Ce que bino mo encore le ba vanti. Ici nous sommes à la télévision, bangle ba mona. Que ba zo réclamer que nos président honoraire azonga. Ezama se quitter. Bando ndenge zolo baka boyo, c'est déjà grave. Que lorsque les gens sont en train de réclamer que souffrance c'est l'équipe makasi, que ba monika que non azonga kaka donc azonga parce que bazo réclamer. Donc pas de commentaires mais na azonga soit en vidéo oyo magama Willy ba Congo zo pesa Sony pe passer bon na azonga la bino after those two videos. Thank you. Encore. Qui est le ministre qui avait volé des millions? Oui, qui est le nom des ministres qui avait volé des millions? Oui, qui est le ministre qui avait volé des millions? Oui, welcome back, welcome to Bomoni vidéo binomo ko Bomoni ndenge bande ko bazolola. Ke muyibi et ça la sonne dans le bango ça vraiment soni. Mutuza plus d'âge de 50 ans, uza muyibi uzoyiba bachona na poste uzo lukandeni ba ibaka. Eza sonita ce qu'on a bana mike bana wana tant uzoyiba ba mbongo na bango tala bana classe ba yebi déjà que muyibi mo boye wazaki ministre à SSP na bino wana c'est un voleur azako na prison Sony. Donc ce qu'on a Willy Bakonga azako coupé na 3 ans de prison wana ezaka ke pour na ndenge bakanga ke na mbongo wana. Donc peine na ya makamba ba détournement ndinga nyokoli bana classe kazimbonga bana classe a détourner na ena makamba belé donc et osa na Sony pona oloba ba bloka marque wana. Mais ndenge za na ngona population fongoli miso o ba ka lisu likola lisu. Toi na vidéo o ya musée bona ozonga after this video. Thank you. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime neutre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Mais si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandés. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc. Moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. J'ai dit qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas.
Il trouve que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Welcome back sur Welcome TV. Binomoko, ça, lui, c'est notre papa. Autorité morale na biso musée Laurent Désiré Kabila. Makambo zo le na Congo, aloba ngo déjà. Aloba yango peuple congolais bazo comprendre que mboka na faisant la richesse, mais ce n'est pas dit qu'il y a yibara lokola ba miyiba ba wili ba konga oyo. Et un homme avant na banda alobi nga que non wili ba konga comment ba que no konga yemoko no ba kangi yemote ba inspecteur o ba lekaki na makamuno nyoso na ba kimwana o ba utulu lana. Bango nyoso bazana baza déjà arrêté. Et puis les lots n'engagent ceux qui les lots aux autres peut-être dans ministère non pas exemple. Vous en avez un ministre azarana vice-ministre naïe. Nous avons le que non ministre bakangi ministre bakanga vice-ministre. Mais nana ebisi ok ceux qui ministre za muyibi faut vice-ministre n'est pas appelé muyibi. Non. Système en fachi ezanini. Ceux qui oyibi ezaloza camarade naïe boloko. Ceux qui fachi achaki que non ministre ya enseignement wana Bakonga, Azaki Moutia, FCC, vice-ministre Azaki Moussa Cash. Ce n'est pas dit que ceux qui ministre wana ayibi des abongote. Tant yo za muyibi ki muyibi noko pakula ngo vice-ministre na yote. Lelo ndengeza na wana na pese exemple. Oza marié, oza moisi obeza oza marié. Mobali soka zo déconner na libanda, ce n'est pas dit que moi na zo déconner. Non, mais ma baza va marier. De la même manière, moi si je déconne na kati ndako, mobali aroye bate soki mobali pa yebi pete que moi ça zo déconne. Donc yo soko za ministre za muyibi ko pakola muyibi na yote et pas ya ba collaborateur na yote. On t'a arrêté ton fils parce que yo ki muyibi na yo ki sonité au pesitina bana ba yibaka. Ko pakola ngo et pas ya batute alors population tolongwa na jalousie alors que ndenge neza na batu mususu na poto bayibata ndenge bayiba kata bikite na beti ba recherche ti na Belgique bayibisinga ke no le vice ministre wana donc yekutu na Belgique kutu atande bayipo bata Belgique bayiba na banzina na ba shop za vi na bango biso na Angleterre makamone zakate ba Belgique ba France ba mboka na bakoli mingi na oyibaka babloka mike akoti bayibi babike no yekutu donc makambo ke ayibata ninoyo biki ya pamba ayibata ne bayibaka biki na shopite ale siko yo lokolo za un vrai muyibi obiki no na d'autres travailler na petit moko boye na bono kosa na ngana sala posiko bere la biso ne souté Félix président de la République aza yumate Félix président de la République aza mutoyo azo monde bozo monde ya ose lo monter mazo travailler place oya kokite muto ya après a continuer yango et puis ndena lobi ke kimuyibi ya ministre bo pakola ngo pa ba collaborateur na été alors ndé tozoloba biso na kati ya PRP vision na biso ya ne jamais trahi muta PRP biso to dirigeate député na biso za muto za na batamaka muyibi wana te yango na voilà pourquoi toza na besoin que non tout membre ya PRP ce que continue à quatre partie na biso, il faut d'abord yo mose en esprit à donner qu'on peut sa vie na yo pour na peuple. Donc cela veut dire quand on te nomme, ce n'est pas dit que non sori ba nommer yo ne ka ba le peuple d'abord, il faut le peuple d'abord. Il faut qu'on servir le peuple ba wana pour ne pas amasser. La Bible nous dit il y a plus de bonheur qu'en donnant qu'à recevoir. Bonheur tozo luka, il faut biso to dona ka o biso do zanango. To la ba poste te député za ba bloc pamba ba ministre za ba bloc le katari to ba kotia ils ont encore 2 ans si qu'on a 2 ans là yo soko lo bibo ndengo bato ba zeka ikala ba zeka esprit bonde na kotia ka na bana yo ka ba ba lo ba oui na zolo ba makambo ba lo baka o te to zaka na 2 ans to zaka 2 ans une année kaka donc tant ya koti abani ko luka ndina ko yiba a luka ko bongisa te puska parce que ebike na zaka na 2 ans ide wana ndenge za na ngwana yo ko yiba IGF ça na simana yo okoyiba IGF akolanda yo ba okanga yo et puis biso pe tozotala ndenge za awa koboza en esprit wana te tant bozala 2 ans yo sala malamu parce que na mande ko ya ba chabino bo continuer siko yo soko ko tozoyiba yiba siko na mande o ya siko usuka nini siko bino tout ba père wana bo kotaka su na gouvernement te vous tous qui ont travaillé na gouvernement le cas na 18 ans
Bino tout wana, ministre wana borozonga kate parce que vous êtes des volés, bo détruire pays, population zo souffrir. Yango no moni Félix Bato nyosu wazé à cash. Oh vice-ministre azo travailler na mutu moko boyo kasa zoba. Yenem ta funda pas présent parce que chèque y a ministère et voyez la ka yote mais voyez la chef de l'État, voilà pourquoi les populations bazo réclamer que non mais le président on est raison. Pourquoi? Parce que bazo souffrir. Souffrance les autres ni parce que ba détournement l'équipe ma casse na Congo donc détournement na domaine presque nyosu. Boyi ba yiba. Batio sori chef arosier tikaka batike na wenze ozoyiba. Batio chef sori ya collectif ozoyiba. Yango no moni siko ki muyibi wana oyibi mbonga muke ozape na peine na yo. Osali population mabe ozana peine na yo. Peuple d'abord d'ailleurs peuple bonga il faut état des droits ezala instaurer vraiment. Kokanga ba miyibi wana tanto kanga bango mboka na biso ekozala établi ba mdele ba osepela. Na makambo onyo surtout ezoleka et surtout les cambo état des droits inde bazo kumisa président Félix ndenga zo continuer na état des droits wana ya okanganga batu wana nyo surtout liste za mulai kanga bango donc ministre so yozo yiba ko kasate que non collaborateur ne pas au côté bereza bongote d'ailleurs l'état zali ko sambisa yo et puis biso pe dozali atokotala batu bolongo la mitema mabe pona yebike batu belé bazo silika parce que ba jeune belé ba koti na kata gouvernement siko oui faut pas voter ba jeune. Ba nommé ba jeune c'est bien parce que jeune wana tanga koti azo learn malembe a rolukani na sala makamundenge sengeli a landa pona ko accompagner vision à chef de l'État. Yango tolobi ke biso na PRP nous allons travailler pour l'avenir ya Congo. Esprit à musée il faut zonga na kati ya population. Na 2023 président oya président de la République. Soka ali muta PRPT il doit travailler en coalition avec les PRP. Il faut PRP zonga parce que esprit à musée yango wanande ce que côté pas la population côté pas ya batu. Nde Congo ebonga parce que musée ça qui esprit aux hommes on appelle que un vrai nationaliste azana bongo azana besoin que Congo ebonga il faut situation sécuritaire ezala établi oh ba yozo ozo lela tozo mona makamno suka que non c'est le Rwanda qui détruit et Rwanda est un petit pays. Comment se fait-il à chaque fois ce qui likambo tout ça ka Rwanda mais nena le belo est-ce que vraiment nakata gouvernement ou nakata Angleterre na gouvernement Angleterre ben étrangers baza ba travaillaka mais ces étrangers là ils ont des nationalités britanniques ba travailler na gouvernement mais eling sera population te mairie na biso ya ville Angleterre asa d'origine indienne so moni po mona za mundele te siko eling sera ba Angleterre pour nini batia étranger gouverneur ya ville ya Londres non eling sera te bate belé ba poste na ba immigration so mona ba étranger bazawana mais eling sera bangote même na la police ba étranger bazali mais eling sera bangote biso kolela le pays est occupé makamoto baniko loba occupation pamba oui ils sont occupés mais bino bokosala ndenge nini pona occupation na il faut elongwa cela veut dire il faut travailler na bato na bien ko travailler na bato na bien ndenge nini boko bangaka te boko sala bango mabetelo izala kwa neti en mobo ngala ko banga pena neti soki mutamwanya nyamulenge komba kuna ko kate na ko bangele ndenge nini parce que azana nationalité congolaise to yamba eti buto yambie makambo ya nationalité boyibo mona kake batu wana bakota bandakala avant ku dio botama avant bakoko ne ba botama bozo rejeter bango pourquoi bakozwa ka terre ya Congo te terre ya Congo bakotika la kozwa ngote bo bangaka te parce que baza batu mo au moins ndé mikolo pona ninga ona sa bloka ba guerre ngote batu la ya FRDC ndé ba kimisi bango siko zo na misa population européenne so na la kisa ba mono ndé ke biso to agresser bango ezobi mabongo parce que ndenge ba armée na biso et kimisi bango ozomona ba mama bazo kima bazo kene kota na Rwanda et cela c'est ce que no biso tozo ko agresser bango tozo benga na ba réfugiés ba na mboka na biso za la bongo te baso ba na mboka na bino boyambi bango Mobutu ayambaka bango mais les rega sala katanga yambaka bango atika ramé na bango kota avec ba armes lelo soki lelo mo ba rebelle armée bazo sala mo ba dégâts biso faut aussi savoir kana ninga riposte toko le la raté. Alors, ba makambo belé ko loba makambo yo mwana lo bango bien zate na suki awa
Bon, c'est mon zonga, na après-midi, awa, bon abeta masolo, God bless you, thank you, bye bye.